Ako lingete, na linge pona ni. Na linge pona ni mbala tane na mbongo te. Etanga magabongo, lokole etanga magabongo kaka eza histoire ya mbongo na mwasi. Donc eza bolingo ka eza ka mbongo na mwasi, eza biloko mibale kaka etambolaka. Pour ça la neti ngai bolandaka toujours Australie Congo avec si tu l'aimes. Donc eza mabete kolinga mbala na mbongo te eza mabete parce que eza ba réalité beleke okolinga pe mobali azana mbongo te mais na sima abomba mama na ye azana na momba moyen na ye. Donc en fait c'est un peu ça. Donc mobali ayebi ndenge nini yasalaka pour que ya ko débrouiller attaquer mobile mais ekoza mobile mususu omona eboye otalo saboter omonika bon peut-être ayoko linga yo otala bokutani boye premier jour apesi le côté deuxième jour apesi le côté troisième jour apesi le côté yo moko mikoloba yo mobile on la linga za boye ndenge ni parce que d'autres personnes disent que non, l'amour marche avec l'argent. Donc l'amour ne marche pas avec l'argent. Because après mobile mususu be azana pe na mbongo na mais abomba mana na sima peut-être quoi ko découvrir après. Ezana basi mususu basi baza mibale. Biloko nyonso ndenge pera lobi etambolaka mibale. Ezana mwasi mususu okoyekutana na ye mwasi moko boye pe alingi yo sambongo boko vivre à l'aise. Ezana mwasi mususu akolinga yo kapona mbongo. Ale yo mbongo amour na ye eza esika mususu. Epa na yo kutu akipaka na ye te. Na ko lingete, na linge pona ni. Na linge pona ni mbala tane na mbongo te. Siko sonde tza mbongo te bo. Kolia na oliani. Na oliani nazana mwana na obokola mwana ni. Soki na kieto zaki na ndaku na 4 jeune fika misa to babimba na mbongo na loko te ngasi ngamba lipa na tongo. Soka osela ni bikala matembele bandunda wande na vana mbala pera ngala vana ete. Bilo milamba ka zo rene ka lelo kilelo. Kilelo ngazo kilelo na mona ronte na ngonda nini. Na ngaba ni balati kilelo ngoma ko def. Na tonga kala sona singa pembe. Simbate ako luka bato ba luka mibali basi wana ba nyoka malaba on posa komi na mbongo awangani ye alingi rebo. Ngai te. Ngai na lingio ya mbongo. Na mbongo azokufa na kimbongo na ye. Nga na mbongo okoboma ngai. Ngani nga mbongo. Bolingo etamu kanza moko na mbongo. Ambiance pe basaka na mbongo. Bari pe bakena na mbongo. Yo za na mbongo te to kena ngana wapi. To bano kote église pe bakoma ko senga mabonza. To kene wapi. Soka za la mbongo te parce que na mukie azozwa boki pour s'investir pe na eloko moko peut-être ya mukie azozwa na mukie bozwa kaka un jour pe nzamba ko pambola bino na ba façon moko boy donc ezaka ka bongo dona ko débrouiller bozo bunda to mona pe ba couple belé ba mobala za na mbongo te mais lelo mobile na komi directeur donc mobala za na eloko te mais moi ça ndimi ko linga ka na condition wana na tango ya Jésus bikamo nyonso tozo sala esalama siko biso to kolobani eloko te o balela mbongo baza o pe balela boye baza mena o balela mbongo bango moko bayebi malheur na bango siko to sana kini vie za ya kolata wana mbongo te okebala masa ba bosiko kopesa emi opesa eloko te yango fufu emati biloko nyonso emati siko wana mbongo te kopesa mwasini eloko te soko wana mbongo te biso mibale soko wana mbongo te ko déranger no basite lingana okutu ba oya ba 10,000 8,000 obeti lelo olongwe na yo soko linjikike ngaya wanazwaka oyo njima pe mbongo po biso na kina ezotambola kaka mbongo po ba fille mususu baboya kolinga mobali azangi mbongo po lobi soko azwi mbongo mona ye lisusu te omona bwakisi ya omona ba jeune fille bakoma kolinga mobali oyo dasi dala abonga déjà babandi vie ensemble ndeti ngai mobali na nga azaki nene loko te ti tozana ndako moto mobota bana muke nzama azopambola na yebi nzama kopambola ti tokozwa ka mbongo na muke nzama azopesaka biso mobali na nga azaki nene loko te na lingela ka bongo azaki kuni toko ti nzama pambo tokomi na mbeto donc male nzambe kama tawapambola biso. Bon, tokolobaka na mokili biloko mibale nde ezotambola eza mbongo na mwasi. Eza mbongo na mwasi. Sikoyo na biloko mibale wana eza na mwasi alingi mobali aza na mbongo te mais apesi bolingo na mobali wana selon ndenge amoneli. Bon,
mwasi mosusu alingi mobali po azana mbongo na profit a profiter mbongo soki mbongo wana esili en tout cas libala wana ekofanda te akoluka su mobali mosusu po bapanza na mobali wana po alandaki mbongo alandaki bolingo te mais mpo na nga témoignage ezake nafandi nazalaki awa te nazalaki na Angola nabengisi mwasi aparti ya kini mwasi aye tobotine bana mwasi abimi na kini abimi Congo nga natikali Angola na piti kobunda na ya mais natikala na bela makasi donc na bela ya 5 ans séparation na mwasi 5 ans na beli makasi mwasi asali nyonso nga na kombaka bisika ye azali nga na eloko te transporte nini te me na longwe kuna na ye awa na mwasi na komi place mwasi azali lelo soki na fandi awa eza volonté ya mwasi to travailler me na ye na eloko te na kutie na moyenne moko ya muke oyo apesinga keno ke o raisonnaka mingi mpo ozali na mboka mbongo fanda banda ko débrouiller oyo zomona yango wana ko bando soulager yo bon mpo na nga vraiment raison na pesi yango wana eza na mwasi alingi mobali ne ebandeli ti suka ako dérouter jamais sans présence à mobile na ye ako dérouter te po alingi vraiment parfaitement vraiment azana nzambe na kati o azana nzambe te alingi bolingo ya mbongo vraiment ata ndenge nini omipesi osali ekosimba te pe ekosimba te akolia mbongo na yo tina suka solution eza te bon ezala nango mpe bobandi na mobali ensemble na ntango ya pasi bomati mais souvent mibali yango bawangana na bango basi oyo bandi na bango na ntango ya pasi soki daa réussir deye na vie azwi eloko ya bandenge koluka ake na ye le côté ake esa vie na ye ailleurs na bafille mosusu omoi kuna lingana déjà oyo aza deye na makoki na ye na bandi na nga vie na nga ensemble na ye bamona kutie bamona babien na ye mpo na ntango ya pasi omona mikolo na bakilelo o somo nga na okana pasi te nga na posa mbongo nga na posa na lia na lata na apparaître lokola bamisusu bosiko na ovivre na ntango ya pasi pardon 1000 francs maman 1000 francs eza na osusu te 1000 francs ya olia na ntongo ayesu na butu 2000 pardon bati wana te conseil nga na opesa baoyo balingaka bolingo etambolaka na mbongo donc nga na oyebisa bango ke no relation nyonso baboyaka yango te eli kozala mobali aza na ye na mbongo te mais eza na place moko abombama na ye aobserve yo mwasi mpona kotala ke ayebi soki aza na mbongo azala na mbongo ava alinga mwasi mpo akozala na nyonso mwasi akolobela ye na oyo nyonso ya mwasi akosenga akozala capable mais soki aza na mbongo te alinga na ye pe te oyo komemeleka ngam toujours bolingo profite ndeko mosusu alati nga na lati te na babone fete yango ye estce tokozala bien nga na yo nga mpe nanga kolela basi po biso mibali mpe tolekana yango mpe basi balobi te totelemela bango mpe tozala mpe biso nyonso mpo nzambe asala biso mibale mwasi mobali mais sikoyo tokoma osala basi boyeboye yango wana basi mpe batelemi balobi te totika mpe te biso nyonso mpe kaka mbongo mwasi akoki kolinga mobali te soki mobali aza na mbongo te ouais c'est vrai il y a certaines plusieurs lelo na Congo plusieurs femmes baza na bolingo mingi ya baintérêt bolingo ya baintérêt donc soki mpo na ye mobali aza na mbongo te akoki kozokoya kosala no eloko te parce que mpo na bango ezaki bolingo etambolaka na mbongo la plupart ya basi oyo bakolinga mibali mpo na profit moko songolo pakala parce que azovise liboso bolingo te mais vi na ye liboso to objectif na liboso ezaki azwa mbongo surtout lelo toza na phénomène oyo toomona eza phénomène ya batelefone baiphone nayebi te nga naza spécialiste batelefone te ozomona soki bacamone combien tellement mbona eza koévolue makasi ya mibale baréseaux sociaux bainfluenceur ya baréseaux sociaux bakomi telme ebele babana kopublie biloko mabona baréseaux sociaux ezopousse ke mwasi mpo nalinga yo liboso azomona liboso ke so nalingi mobali wana mpo na nga liboso ifo nazala na iphone 14 ifo nazala soki na telefone combien yango wana ozomona ke pousse basi ebele bakomi kosala amour profit na place ya amour vrai amour vrai lelo soki ozwi basi na Congo baza na baamour vrai baza mokie par rapport ya basi oyo baza na bolingo oyo eza ya intérêt ya mibale eza ke il y a des filles oyo baza pe oui
akoki kolinga yo lelo atrouve na eloko te abandi mpe kolanda yo aide yo mpe na vie aide yo ti azwi mpe makambo bozwi mpe makambo bopesi makambo mpe marché mais pourquoi eza mpe so nakosi kobimisa so vole mosusu eza ke basi mpe balingi so mibali te mpasi basi bakoma olobaki na olinga mobali apasi te mpo soki azwi akokima mwasi mpe akopoza mobali alingi oza na mbongo te mais ntango mpe mobali okopesa makambo biso mpe mibali opesi makambo lobi tellement mbongo eye alobalukeli mwasi wana tu vois un peu. Donc il y a beaucoup de phénomènes au sala ke basi ebele bazonga suko linga mibali bazana eloko te alinya za mobali o azimba la moko pa baliye bavai na ndako posoka lingo na passe ton kozwa lobi o balukela ye mais nga pona nga na ko koloba ke félicitations na basi bazalaka alingi mobali na eloko te lobi babundi azwi mobali akomi na eloko pe babalani ke mona pe bango baza pe bele babandi na zéro bamati babalani lobi penza mapamboli bango conseil na ofesa ba jeune fille balinga mbali baza na mbongo mobali mususu aza na mbongo yebi ninga zuli mbongo wana te omona za mutakisi lobi mbongo yozwi oliango na kimia te ko omona makambo ko okana ko mona te mobali po linga faza kana mbongo te senga nzambe apese mobali ata aza na eloko te apambola bino po lobi omona na misa bato kozwa mbongo o nzamba kopesa bino bon lokola etanga maka bongo kaka eza histoire ya mbongo na mwasi donc eza bolingo ka eza ka mbongo na mwasi eza biloko mibale kaka etambolaka eza na ba oyo bakoti ko changer te eza na ba oyo bayoka conseil pe bachangeaka oya ko changer motema ndenge nzamba betaka kati na ye oya ko changer pete en tout cas eza ka ndenge na ye obiloko nyonso etambolaka mibale kolinga na koboya oya lingi na oya boyi. Donc si ya conseil no kopesa epai na bandeko na basi eza ke bandeko basi botalaka liboso bolingo intérêt te nga nalobaka eloko moko yo ekokutanga na mbongo na ngai oyebi nde nasala mbongo na ngai te nde nazwaka mbongo na ngai oyebi te et quand so naza na mbongo akisi quand so nalinga mpo na intérêt wana posa $1000 oui je te donne $1000 mais quand je fais des choses avec toi na sacrifier mabota no na sacrifier bana na yo na sacrifier mutu mobimba parce que yo olingi mbongo yo olingi makambo wakozwa donc mbongo na ngai oyebi te quand so laka mbongo ya makila o ya basi na yo to ya bana na yo donc soki omoni ke mobali wana okotala liboso mobali oyo aza na influence otali avenir ya mobali wana otali avenir soki omoni ke avenir eza prometteur pardon olingi mobali wana ozwi bofandi na ye mais soki omoni ke mobali wana eke ndenge bo marché simbi te là je te conseille koki kokata mais kolinga mobali mpo na mbongo eza penda na intérêt mingi te ngai bolandaka toujours Australie Congo avec si tu l'aimes donc tout le temps bosala neti nga nazaka toujours branché parce que ezala bémission ya kitoko makasi bango kitoko makasi bosala neti ngai toujours sur Congo Australia. Féliciter équipe nano bana bosa on pena comme professionnel image qualité laisse tomber carré aux opposés ma question nous a posé tout se passe bien vraiment nous avons encouragé bino nga pétant que jeune congolais beau continuer bongo ko to linyango za mingi en Australie même taye na idéologie wana en Australie maman ancien en tout cas biso tout wana simano to merci beaucoup le rekene liboso quoi bozali kotala Australie Congo divina na nsebi kando za kaka donc bala sabino makambo kitoko toujours zwa on se ensemble.